kaka eza bolingo te mbete kusiene eza kaka moko oyo ekangi monde tie kini London News TV balanda kini London News TV asi bozomona donc nazokita bakosaka bino te bomona ka bagombe bomona balimete mais nous sommes en pleine capitale. Ah, en pleine capitale, donc nous sommes toujours à Montréal. Yannick Ntsumbu, donc toujours côté partout. Babi ma boulot, ba mi côté te pour ba chef coutumier bazalaka ah. Mais bon mon réalisateur nanga ata toujours wana guerrier, nga pe na toujours wana côté. Tina kati ma boulot bon mon na propre. Mais na ndimi na côté na sama boulot pour ka boye ba ka nini évolution ya mboka na biso ezokendela. Il faut to informer rabino, bo comprendre ndeni masolango ezokendela. Bon, je crois que vous avez toujours na kati ya libulu. Ouais, bana nyonso ya muklimu bimba. Je crois vous avez partout dans le monde vous avez biso na Kin London News TV. Na efsaki bino bo s'abonner. Bo s'abonner pour s'abonner na chaîne oyo. Je crois vous découvrir membre belé ya bien. Vous avez place tozali, toza en pleine capitale. Ya ville ya Kinshasa. Je crois que ça bino te go, toza na Bolobo, toza na Bakwangala. Toza na Kabeya Kamwanga. Toza na Kinshasa. Kinshasa, alors na Kin London News TV, vous avez news et belé, beau s'abonner. Alors vous avez na tozali na mabulo vous avez na boka ça que ezalé ka boy. Nzambe ka temta salongo boy. Donc mabulo vous avez na oyo na ebisibino ezalaki mapangu. Donc ne vandaka na lupangu na yo ni ay peso muna vandi et peso na bomuna telemi zaki lupangu. Ya ndeko na ngai. Oyo peso na telemi zaki lupangu. Donc limereuse bana souté. Donc et puis si vous êtes zaki bana souté et puis si chambre zaki bana souté et puis si salon zaki et bana souté donc et comme balkanisé. Alors vous avez tozali donc bandi ko batana poto peut-être au vendre na commune qui Senso na Joseph Sabino qui a tozana 5 ou 6 avenues oyo bukana oyo. Donc peut-être bana poto au bavana qui Senso ba koyeba avenue Madimba. Avenue Madimba, avenue Tango, avenue Loya, avenue Kivunda, avenue Kintudi, avenue Sikama, avenue Lutunu, avenue Pinzi et puis avenue Kingombe. Monsieur Sabino qui est boucan na nenga de gars, j'ai comme réalisateur à ce tamboul sa caméra, bozo mon abino moko nini et ma boulou et salami. Alors, et ça va te belé, ça peut mener ya maboule oyo nanu banda ko mangeki ete mais ba osenga pe bino bozana bozalaka na moyo siku bozana Europe ko sunga bien aimé so bo sunga tana ba saki ya pamba pour que ba meka pe ko se protéger encore pour na moi oyo tant so ko sa bino que non limité ilemba matete te la Kinshasa mona nzela oyo bukana ekenda na banjili brasserie kuna blackité de bukana ndenga des gars. Donc bana nyonso poto bozolanda biso donc oyo ta chaîne moko ya black ité ko non ba journaliste na ba réalisateur ba ba te pour so to kei boye te biso to kotaka donc na ngata très fort. Alors black ité to za na di boulot bozomona ezaki mapango bandeko na biso ezaki mapango batata na biso ezaki mapango ya batu nyonso to yebaki mais lelo baza souté ba palangana to yebite ba kenda wapi obi ba kufa na ba action bazali obi ba bela donc amona bene na kunekende mala moka kwei na tension aki hôpital nzala zuzu taka ba peso bakisi na nzala malade banda ko banda wana ti lelo utuna père ya koma kobela tension bandaki wapi pon ekendaki kana Maman appelle Kankosi. Papi photo Tulomba. Talakine. Obenga kin label, kin propre, talakine. Kin yango. Bana poto, butalakine, tala. Tout na forêt au forêt équatoriale. Oh, tout na parc moko boye Virunga, banyama bazana se banyama bazaku donc une certaine mikie des gars. Bobi de kalati to ka sango na kisensu bimaki. Nguma Montréal na kosi nguma moka bimi donc kutu réalisateur na nazana nguma ngwe bimaki na donc Montréal a sentir déjà que nguma ya 2 mètres sotala nous en pleine capitale nguma yo sani mabulu oyo na ebisi bino ke ba chor ba komo okote lango mabulu na ebisi bino ke ba te belé ya mabe ba komo sala ba nini bana kuluna
bana kuna ba oyiba ba sali be paka par-ci par-là suka na bango wapi libulu to boyana libulu wana bino to bo luka bobela ba koti libulu donc mabulu na yebisa bino emima maman sécurité bana poto mais so bo uti be poto be Kinshasa bo luka pe moyen bo tambula rapé ya kate ko na flat olungu na flat OK Gombe olungu na flat OK limité na otala papa li kambinza te Kisenso boya otala pe Kisenso bana Canada papa Henri Kisenso ngo yango yo Vena Alfred Vena Manzambi bana nyonso redezo ala botala kini ngo yango yo oza quartier bana mission bokoli bana bele mission papa na kiala vraiment na loya mon mission kuna en France Vena nga fili donc bana nyonso poto boyebi ngao na bino bembo mwana vie bembo na vraiment na banga moyo papa na nga aigle noir misu avec comme mon père donc bana banga moyo na si na vraiment na banga moyo na wala sa pasi oyo Kisenso wazana bango soki to bomona kutu boy bongo so kina mama mai difficulté mai ko sakana te ya dégâts mai pasi rezati mais poto linga bino aucune news qui London News TV elingi bino ya bomuni to ça l'effort ya kokota tana kati ya mabele ya kati libulu boy ndape na zape na insécurité ko suka pe bu abimelio ratima benda mais tout ça toujours wana papi photo toujours maman Pélagie toujours Nathan basa ko accompagner toujours bino partout aux alliés prince Zezawana pipe 3 Zezawana donc toti kabinoté ezana ba matanga ezana ba fête ezana par-ci par là besoin aïe qui l'on compagnie bino biso Zezawana na bino Montréal na ti hotel si bato ba moni nini Kisenso ezokendi na bisi bino ke Kisenso ka teme ezokota matete zela o déjà ezalaki mais na bisi zela bukana ba église de Kenda ba Kenda bo de Kenda ba tumsu ya malade na kati hôpital azopela pas muto malade jibu donc batu badaya bana king bana poto social batu bolo bela pepiso ONG bino kuna biso kotoyo Salité hôtel de ville à ce pagamon la raison il y a l'érosion là quoi qu'on grave ça érosion comprendre alors tout c'est plein là haut bazo ça la bien mais bazo pousser en côté t'as des pour bâtir au a bolobi corona ni boloba corona et so si que t'as biso to kim si bana sur le bandako tini ba musika reba tini ka bio ke kuna se peut épargner banzoto rien yengo la somo la télévision na iwa hein to se penaye asi ça peut on a libuluti to betere maboko kwa kanyu so érosion banda ke kindeki banda ko ba récupérer ma bango la bango mais finition nango ezalité dans l'ensemble to betere maboko to ndimaite ke libule ko sipama hein donc asa da effort matinda batnayo hôtel de ville d'abord bana dankité bango futala dango futela comment compagnie mne ko hôtel de ville il continue ça azana dankité isimbate hein mais tout se prend na bango pour le chapeau na bango basi ça besoin du boulot bakana bafuna matete yango bakana emnene eko baka bafula siko ifuma balonga siko tobeli kutu nde na kobela solo fuma balonga la fulu bazana wa corona kasi ba corona ngo bato bakobela na basalita bwe solo tozo kwa kudu kope makudu te soko to ya kudu bien te solo neleki ifuma baba olongo la ngwe maladi bato be bazobela bela pama pama tole la main kaka utosambela kande autika biso te nande tozaka awana donc Montréal vraiment azobundanga ko na betela comme na ya kolemba bite to kota kaka wana po to la sabana poto kino banga moyo na mama oyo eza mitraille do quartier mission et beba o bomona ya quartier mission et beba
dernièrement tuka ya salité ya foule comme ko boka boka mais aussi makarate mwana botami amonaka libulu akoli libulu anguna libulu atamona libulu donc mwana yebi ndenge ayi prince ndenge ezalaka te yebisa mwana boye akozala na esprit ne sera koli alors bino bato boza na makoki ya kosalisa balandi nyonso ya KLN TV kino na News TV vraiment bomona ki toyaki na libulu oyo et bomoni ba image ndezoloba c'est comme Montréal bo azosala musala bomona image ndenge yango moko elobi mponga na koloba ebele te ba image kaka yango eloba biso toye toza na posa toujours tozwa temps pour tona besoin commune oyo ndenge commune atisi ezalaki commune ezonga ndenge ezalaki mabulu oyo baza na kokia kokuna mabulu ezali mais bato ndeka mite ya mabe donc je crois Kilondo News TV asana mpona kotalisa bino ba réalité nyonso oyo ezoleka na Congo Kinshasa vraiment tosepeli ya trop mbote na picture na papi photo tulomba mbote na pelika nkosi mabidi bana nyonso ya poto mama Adeli Kanku donc to leli bino fort tosepeli na bino fort vraiment lisu likola lisu litoi olobi pe to lobi otie pe to tie donc Kilondo chaîne ya propre ezana mbanda te ezanga likwanza ezanga bouyi Kilondo News TV c'est la qualité qui fait la différence. Kilondo News TV 10e vitesse ngai na limura na libu bana ya Congo bana ya mokili mobimba bo s'abonner massivement Kilondo number one Kilondo News TV chaîne na biso kitoko